bakomonana ikola semonso makoleka kasi elaka ya nzambe koleka te kinwe salema mokili monso sola ya solukuka sobwa nzambe na semonso makoleka na kombo nzambe tata mwana pe molimo santu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, balandi yangai wabino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Tokute na bino lisusu une fois de plus nanzela ya ba émission tokosala la kabino les analyses spirituelles. Ndenge tolobaka analyse spirituelle tosala yango na sentimenté, tosala yango na plaisanterie, tosala yango po ete yo sepela te. Les analyses spirituelles tosala yango po ete nzambe asepela. Nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo nangai nde tokozwa yango. Kasi soki nzambe asepeli te batata ba mama ezali na biso pasi po ete tokoka kozwa oyo nzambe abongiseli biso. Raison pour laquelle biso ba analyste spirituel to mipesa na koyokaka beaucoup plus maloba ya ba papa parce que na kati ya maloba ya ba papa nde ebombami posa na bango. To mesana pe lisusu beaucoup plus koyokaka banzembo na biso parce que banzembo na biso ezalaka mate ya mbala ya mibale et puis banzembo na biso ezali na mabomba mi oyo papa bapesaka yango papa bapesaka yango epai ya ba ange po ete baya kopesa epai na biso mabomba mi ebele ezali na kati ya banzembo na biso ndakisa posa ya bapapa ndakisa bapamela ya bapapa ndakisa tango nzambe azali na kanda nini esengeli na biso tosala na kati ya banzembo na biso pe tokoyokaka mongongo ya baanjelu na biso oyo ezali bamessage spirituel oyo banvala bakopesaka yango epai ya bandeko na biso oyo bakokaptaka yango bazwaka yango na nzela ya matoi ya molimo. Voilà nzela ya misatu ndenge tozali koloba ezali mikanda ya lingomba mibeko ya lingomba. Papa Diangenda ayebisi biso makambo misatu kotikeli bino bolingo mibeko pe misala, c'est-à-dire mibeko ya lingomba to mikanda ya lingomba ezali volonté propre ya mokonzi ya vule tata Simon Kimbangu Kiangani to mibeko ya lingomba ezali pe lisusu oyo tobengi yango ezali lokola socle ya volonté ya tata Simon Kimbangu par rapport à l'orientation, il y a œuvre salvatrice, il y a tata Simon Kimbangu oyo bengi yango église kimbangiste. Papa Diangenda lobi soki batuni bino papa batikelaki bino nini kaka maye tokolobaka mbala na mbala mikolo na mikolo yango wana ezali ebombamelo na bino bolingo mibeko pe misala. Voilà banzela oyo permetaka biso toyekola posa ya nzambe toyeba pe posa ya nzambe. Tango toyebi posa ya nzambe tokomitia a pratique ya koluka kosala volonté na ye. Et tango tokosala volonté na ye akosepela uta tango ye na batata ba mama nde biso tokozwa oyo nzambe abongiselaki biso. Émission lelo tolingaki tosenga matondi, tolingaki tosenga merci na mokonzi ya vule tata Simon Kimbangu Kiangani oyo tolobaka base ya connaissance to spiritualité to mayele oyo biso tokozalaka na yango. Tolingaki kosenga mokonzi ya vule tata Simon Kimbangu Kiangani merci parce que ye azali nzambe ya ba innocent, nzambe ya solo, nzambe oyo akosalaka na tango oyo ye alingi. Bandeko na biso tomoni yango engouement ya bato oyo bazalaki nsima ya lingomba tata mokonzi ya vule tata Simon Kimbangu Kiangani apesi bango chance ayebisi bango ete bato nyonso baya parce que azali na posa na bango. Nzambe azalaka na nyongo ya motu te, nzambe amisalaka pe justice te, mais nzambe asalaka likambo na ye na ngonga oyo ye alingi et puis epai pe grâce na ye pe ezalaka epai ya baye ye alingi kosala bango grâce. Bato ebele soki tolandi kiti ya dimanche ya lobi bato ebele bayokaki mbela ya tata Simon Kimbangu Kiangani bazongi
mingi bazongi bazalaki sanctionné de manière injustement. Mingi pe bazalaki sanctionné basalaki mabe, mais lolenge basanctionnelaki bango, lolenge bapeselaki bango etumbu nde ezalaki kolongo banate na ndenge mikanda ya lingomba ye. Alors Nzambe na biso tata Simon Kimbangu Kiangani asali grâce. Ezala baye bazalaki sanctionné injustement. Ezala baye pe basalaki mbeba eke likambo na bango bakataki yango na ndenge esengeli te. Alobi biso banso toya. Azongisi biso ose ya makolo na ye. Mingi pe kati na biso tozali sanctionné te. Mais tosalaki mabe. Jusqu'à maintenant, Papa Simon Kimbangu azali kobatela nano biso na se ya makolo na ye. Mingi pe ba sanctionnaki bato na lolenge ya mabe. Jusqu'à maintenant, Papa Simon Kimbangu Kiangani azali pe kobatela biso. Lelo tolingaki toloba bo. Na baye ba sanctionnaka bato na ndenge ya mabe. Eke bango jusqu'à maintenant bazali. Na baye pe kino lelo bazali na ba processus ya koluka toujours ndenge nini ya ko sanctionner bato. Na baye bazalaki sanctionner parce que basalaki likambo ata moko. Na baye bazalaki sanctionner mais na ndenge esengeli te malgré mabe oyo bango basalaki biso banso tozali bana ya tata Simon Kimbangu. Mais conseil na biso ezali boye. Parce que les autres qui ont fait l'émission, ils juste topé sa conseil. Biso to sala ka analyse spirituelle, ndenge to uti koloba, objectif na biso ezalaka toyeba kosa ya Nzambe. To sala oyo Nzambe alingi, ote oyo Nzambe abongiselaki biso to ko ba kozwa ya. Papa Simon Kimbangu Kiangani auti koloba ba message moko oyo biso tozo benga ngo ba message moko phare. Parmi les messages naïe, alobelaki likambo ya kimona meso. Alobelaki likambo ya fini la récréation. Alobelaki likambo ya tango oyo ezali tango ya bana na Nzambe. Alobeli makambo ebele oyo yo na ngai toyebi. Tango ya Esau na Jacob. Alobeli makambo ya Satan akatani motu. Alobeli makambo ya Satan azali kosenga ye mikolo. Alobeli makambo ebele ndenge balobaka Nzambe avansa la likambo apesaka nano baadage ateyaka biso pe na masese soki alingi anokisa mbula atindaka nano mopepe e na nsima Nzambe ayaka kosala likambo na ye. Alo tango Nzambe asalaka likambo na ye elonga ezalaka kaka epai ya baye batosaka. Ilonga ezala kaka epai ya baye tolwengi bango balongi baye balongi baye batosaka mongongo ya Nzambe pe baye basalaka lolenge Nzambe alingi. Ilonga ezala kaka epai na bango. Biso nyonso bazongisi biso na esika moko. Biso nyonso Nzambe abendi biso. Kati na biso batu ya mabe bazali. Kati na biso batu pe ya misala mabe bazali. Kati na biso batu ya ndenge na ndenge bazali. Mais na biso nyonso leso ezali moko. Oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani azali koyebisa biso. Oyo ayebisaka biso tango na yango ekoki. Oyo azalaki koyebisa biso tango na yango ekoki. Oyo pe azali koyebisa biso lelo tango na yango ekoki. Yo na ngai position na biso ezali nini? Yo na ngai position na biso ezali nini? Tozali koloba yango lere nyonso. Mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu Kiangani na mikanda kaka ya lingomba balobi azali la selle. Donc azali le sel, les choses spirituelles. Oyo akozwaka ba décision, oyo akopesaka ba injection, oyo akolobaka pe oyo bakoyokelaka ye. Oyo pe yo na ngai tokotiaka ye na mabondeli, oyo pe yo na ngai tokosambelaka na kombo na ye. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Non pas par l'hypocrisie, mais na lolenge ya solo.
Bato ebele ba memi biso bandimi na ba erreur. Banganga nzambe ebele ba memi biso bandimi na ba erreur. Bato pe ebele bazalaki na ba responsabilité na kati na lingomba ba memi biso bandimi na ba erreur. Erreur oyo ba memi biso ezali nini? Erreur oyo bato ba memi biso ezali ete mingi bakomaki na posa to banda kokumisa bango. Ndenge tokumisaka tata Simoki Mbango Kiangani. Nzokande Nzambe akotikala Nzambe, moto akotikala moto, Satana akotikala Satana, et Nzambe akotikala Nzambe. Yango moni bato ebele ba memaki biso na ba erreur. Posa ya bato ekomaki to banda kogumba mela bango, to banda kofuka mela bango, to banda kosanzola bango, to banda kokumisa bango na place ya kokumisa tata Simoki Mbango Kiangani. Yango omoni Nzambe apesaki biso mayele, biso ba analyste spirituel ya ko comprendre, parce que to bandaki koluka koyeba posa na ye et alakisi biso posa na ye tango to comprendre posa na ye biso to s'aligner to lobi na circonstance nyonso nous sommes derrière papa Simoki Mbango Kiangani. Ezala na nzala na pasi na bitumba na makambo ya ndenge na ndenge to kotele masima ya mokonza bule tata Simoki Mbango Kiangani, parce que yende azali les guides oyo azali komema biso na kati ya lingomba oyo. Likambo oyo ya kozanga kotele masima ya papa Simoki Mbango Kiangani emema bato mosusu na 26, parce que balingaki bazala sima ya bato, balingaki bazala sima ya bambuta, sima ya banganga nzambe, sima ya bato mosusu. Alors effet ya kozala sima ya bato ezali komema biso na libunga, ezali kokakola automatiquement bokonzi ya tata Simoki Mbango Kiangani. Yango biso bandimi esengeli na biso to yokaka mongongo ya tata Simoki Mbango Kiangani et to veiller pe na ba responsable na biso ba oyo tango nyonso bazali kolinga komikomisa lokola bango bakomi ba tata Simoki Mbango Kiangani ya miketo ya mike ya mike. Nzambe akotikala Nzambe et puis mutu akotikala mutu. Tout ça là ba examen de conscience, tout ça là ba analyse spirituelle très approfondie, to luka na eleko oyo papa Simoki Mbango azali ko récupérer bana na ye, ezali pe eleko oyo il faut totia yango na mutu na biso ete bokabwani ya makasi ekoya entre bana ya Nzambe na bana ya Satana. Position na yo ezali position nini? Est-ce que yo position na yo ezali sima ya dirigeant responsable na bino? Position na yo ezali sima ya pasteur na bino? Position na yo na likambo oyo biso tokomi na yango lelo ezali sima ya nani? Position na yo ezali sima ya nani? Parce que tango oyo tozali ezali tango ya bana na Nzambe. Tata Simoki Mbango Kiangani alobi moto na moto alanda tata na ye. Wana ezali maloba ya tata Simoki Mbango Kiangani. Sikoyo na eleko oyo yo okolanda nani? Batata ba maman ezali oyo balobaka great opportunity for everyone ya koluka ndenge nini tokoki ko ramener conscience na biso pour être to renouveler attachement na biso na mokonza bule tata Simoki Mbango Kiangani. To sala ye confiance ndenge nzembo ya bandeko na biso ya jeteki elobi faites-moi confiance. Et totala esika nini tata Simoki Mbango Kiangani azali komema biso na likambo oyo ya bilaka oyo ba papa balaka kibiso. J'espère que tokonoka na biso ti lelo lokola mbula tolingaki kaka to remercier papa Simoki Mbango Kiangani na oyo ye alobaki esalemi. Biso to bandaki ko dénoncer mingi bazoloba tozo bundisa lingomba. Attention entre ko dénoncer na ko bundisa lingomba, les a deux choses différentes. Biso to bandaki ko dénoncer makambo et puis to kotika la ko stopper te miso na biso Nzambe asia bongisi yango na ndenge mususu. Mayele na biso pe Nzambe asia bongisi yango na ndenge mususu. O biso tozali komona, o tozali koyoka, ezali oyo za komona te, ezali pe oyo za koyoka te. Biso
nzambe apesi biso miso ya bakengeli. Donc tango toza koloba miso ya bakengeli awa tozali koloba yango par rapport ya lingomba ndenge etambolaka. Toyebi ke awa ezalaka boye ezalaka boye ezalaka boye. Alors ba erreur oyo ngai na yo to mesana kosala, est-ce que tokoki ko apprendre na moment oyo tozali to bongisa kosala musala ya tata nzambe po ete to bika mokolo ya suka na likambo oyo tata Simoki Mbangu yaki komonela pasi. Ba erreur oyo biso mibale tosala kalere nyonso, est-ce que na période oyo tokoki ko apprendre te po ete to bongisa etamboleli na biso, to bongisa elobeli na biso, to bongisa esaleli na biso, surtout ya likambo ya tata Simoki Mbangu to ya mosala ya tata Simoki Mbangu po ete to accompagner tata Simoki Mbangu kiangani na bilaka oyo papa balakaki biso po ete ekoka kokokisa. Voilà batata ba mama bandeko na biso bakimbangiste, bandeko na biso bambuta oyo bakotambwisaka biso pe bandeko na biso oyo bazali na ba responsabilité na kati na lingomba. Tata Simoki Mbangu ase ayebisaki biso bitumba ezali entre bana na nzambe na bana ya satana. Et tango oyo tozali ezali tango ya bana na nzambe. Mingi bazongisi biso, mingi tokozonga, mingi pe tozali déjà. Mais likambo wana nano esalemite parce que tozali na laiswa, tozali pe na kimona meso. Alors tozali na période nano ya kimona meso parce que papa Simoki Mbangu kianganya lobaki avant laiswa eya il faut nano kimona meso mutu na mutu amona na nano na bizaleli na ye. Mutu na mutu amona na nano na bizaleli na ye, na sima ya komona na bizaleli na ye nde tokoleka na laiswa parce que soki yo ozwi laiswa pe ki ozalaki mutu ya mabe moyo olamuka ekozala lisusu te na laiswa otikali ndenge wana. Me ngai oyo nazalaki mutu ya malamu tango na lamuki nazomona yo te, mais il faut na yeba olamuki te pona nini. Yango omoni tozali koleka na processus ya kimona meso. Donc ngai papa Guy Laurent soki na lamuki te na laiswa bino il faut boyeba ke papa Guy Laurent alamuki te parce que kimona meso na ye oyo tomonaka yango mutu ekangi. Yango omoni tozali na période ya kimona meso. Période ya kimona meso mutu ako échapper na yango azali te parce que papa Simoki Mbangu kiangani biso te batu totindaki ye alobaki kimona meso ezali. Alobaki yango parce que na bonzambe na ye a constataki ete mabe esili koleka. Batu bazali kotiela na ba poison, batu bazali kokosela na makambo, batu bazali kosala makambo ya ndenge na ndenge. Lingomba batu bazali lisusu na respect ya ba principe de déontologie na ba doctrine na biso te. Batu bazali lisusu na respect ya bibeko ya lingomba te. Et ba impunité ekoti ya makasi na kati na lingomba. Mbongo ya lingomba batu bakomi kokomisa yango ba business. Mbongo ya lingomba batu bakomi kosala yango makambo ndenge na ndenge. Misala ya lingomba basaki ya sima batu bazali kolia. Nyonso wana ezali maloba ya tata Simoki Mbangu kiangani. Et tango amoni ete mabe eleki yango azwaki likanisi ya koyebisa ngai na yo ete na laiswa na kimona meso tolingi nini. Malgré tout le bas qui toza na posa ya laiswa, mais ayaki ko préciser alobi non, avant laiswa, il faut to le kanana na kimona meso, mabe ya mutu na mutu esala nini emona na poisa. Mabe ezali kaka te bandeko na biso oyo bazali ko sanctionner bato injustement. Mabe pe ezali baye bazali kolia mbongo ya lingomba. Mabe pe ezali baye bazali kosala bikobo, mabe pe ezali baye bazali kotiola, baye bazali koboma, baye. Donc nyonso oyo epekisami na doctrine na biso kimbongisme ezali mabe. Soki tosalaka yango tozali bato ya kotika. Yango omoni papa Simoki Mbangu azali kopesa mipepe oyo nyonso po ete yo na ngai to comprendre esika nini tokomi. Biso etake ba analyse spirituelle tozali komona période oyo ezali période ya transition. Transition na sens nini? Transition spirituelle ezali nini? Ezali ete biso nyonso baye tozali kosala misala mikolo. Depuis lukutaka no ekotaki mikolo elekaki bakangaki yango balobi tozali kosala kaka ba affaire courante.
Donc mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani a procédé na ba nomination. Donc biso nyonso tozali kosala ba affaire courante. Donc tozali na période ya transition. Donc il faut que ba nomination eya pour être nzambe apona ba oyo ya ye amoni ete mutu songolo azali na elembo na ngai ya kosala musala oyo kokende liboso. Peu importe ndenge moto wana azali, kasi tozali na posa batu wana bazala volonté ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Bazala batu oyo ba recommander bango te, bazala batu oyo ba sengi bango te ou bien ba tindi bango epa ya mutu te, parce que na likambo ya nzambe ezalaka nano maponami, c'est-à-dire nzambe aponaka nano mutu ye moko. Nzambe aponi yo après alobi yo na pesi yo musala oyo. C'est-à-dire étape tozali kokota yango wana. Donc étape tozali kokota ezali lisusu étape moko boye ya kolia kambongo alingomba pamba te. Ezali lisusu étape moko boye ya kopesaka bato bitumbu injustement te. Ezali étape oyo mutu nyonso il faut asala évaluation ya conduite na ye par rapport ya responsabilité oyo ozali na yango na kati ya lingomba. Soki ozali mondimi simple okosala évaluation par rapport ya bizaleli na yo na mibeko ya lingomba ndenge yango esengeli. Soki ozali mbuta eke ozali na responsabilité na kati ya lingomba okosala évaluation ya conduite na yo par rapport ya etambwiseli ya bambuta, par rapport ya bizaleli ya banganga nzambe, par rapport ya makambo oyo lingomba epesa biso na ba entité oyo biso tozali. Donc voilà batata ba maman, conscience oyo tozali na yango, tozali koloba la conscience spirituelle. Biso ba analyste spirituel tolobaka yango lere nyonso. Maturité spirituelle, maturité de la responsabilité, parce que likambo oyo papa Simon Kimbangu yaki nango ezali likambo oyo kobikisa mokili. Tala bapaya ndenge bazali koya, bazali kouta musika, bazali koya parce que likambo oyo bamoni ete lingomba ya suka oyo kobikisa mokili ezali lingomba ya tata Simon Kimbangu. Toyembi yango na kati ya banzembo. Lingomba mosusu te koti ya kimia o mokili kaka se lingombo yo ya molimo. Tout ça ce sont des prophéties, c'est-à-dire nous sommes en train de travailler selon la prophétie de papa Simon Kimbangu. Mais biso tozo travailler selon la prophétie de papa Simon Kimbangu. Bato mususu bazali pona ko dévaloriser, pona ko sala ba mafia, pona ko sala, c'est ce que nous sommes en train de déplorer au sein de l'église kimbangiste. Donc biso nyonso toza mayele. Tango ezali tango ya papa Simon Kimbangu, topesa na no temps na tata Nzambe a sala oyo ye azali na yango posa. Parce que ce qui a sali oyo ye azali na yango posa, yango nde komema biso na accomplissement ya bilaka. Tango alobi likambo, soki to comprendre te papa Mbenza azali, banganga Nzambe misusu bazali, tokei vers bango toluka toyeba likambo papa alobi elakisi ndenge nini. Likambo papa alobi ngana matoi na ngai ya molimo na comprendre yango bien te. Batu bazali oyo ba comprenaka maloba ya papa na sens ya véracité, c'est-à-dire na sens ya spiritualité. Tango papa alobi likambo, oui effectivement mutu nyonso azali na possibilité to capacité ya ko comprendre message ya papa te. Mais tozala na courage ya koluka banganga Nzambe oyo bazali compétent oyo ba ko expliquer biso likambo oyo papa alobi elakisi nini. Tosala yango ndenge nini po kokana na ndenge ye alingi. Mais ce qui te commis kozwaka ba décision na ko deviaka ba volonté ya papa Simon Kimbangu ezali malamu te. Yango ezali kozongisa biso sima. Alors lokola pe tozali na kati ya lingomba bana ya Nzambe na bana ya Satana, makambo mususu tolobaka ezalaka kaka important pona bana na Nzambe. Po ba oyo ya Satana pe lukuta mabe bakozwa yango kaka lokola ndenge wana. Mais biso banso tozali obligé. Bana ya bilembo ya koyoka mongongo ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Koluka koyeba likambo oyo tata Simon Kimbangu alobi elingi kolakisa nini. Esengeli na ngai na sala ndenge nini. Uta tango ena nde Nzambe akososolisa yo posa na ye. Tango tokosala posa na ye nde tokomona avancement ya makambo ebele na kati ya lingomba na biso. Alors na lolenge oyo tozali kosalela lelo.
nzambe akosepela nango te pe nzambe azali kosepela nango te. Yango bomoni na message ya papa Simon Kimbangu mikolo elekaki alobaki mikolo ekoya to tozali na posa ya kanda ya nzambe eya etikali muke tokopakata mbangu parce que biso tozali kosala effort pona kobenda kanda ya nzambe au lieu to benda volonté ya nzambe par rapport ya ba prophétie na bilaka oyo ba papa balaka ki biso tozali kosala pona kobenda kanda ya nzambe. Sinon te batata ba maman tokonoka lokola mbula te ndenge tulobaki ngai wabino Guy Laurent Lobela analyste spirituel tokosala émission prochainement titre na yango ekozala défilé ezali mabina te tokomeka lisusu ko élaborer ba sujet par rapport ya défilé ezali mabina te parce que tomoni ete biso ba kimbangiste tobosanaka mingi. Alors biso tozali wana pona ko rappeler bino tozali wana pona ko encourager bino tosala musala ya nzambe na solo parce que tomoni ete na ba réseaux sociaux ba nini bizaleli ya kobina eboti misisa sona mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wetezali na mokolo mboko mansoma bomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wetezali na mokolo moko mansoma bomba mimakomonana koleka kasielaka ya nzambe koleka te inwesalema mokili monso sola ya solobuka sokwa nzambe nanse monso makoleka kasielaka ya nzambe koleka te inwesalema mokili monso sola ya solobuka sibwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa bondimiso to magomora tokanisa bondimilelwe komeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bondimiso to magomora tokanisa bondimilelwe komeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te inwesalema